Pourquoi les locaux c'est les églises de réveil. Aux anakanini. Au salamu plateforme na yo, tous amutu ya kankenza, tous amutu soni kafuta. Mais quand on explique pourquoi c'est distraction comme ça vous les pasteurs. Nakanisi question zotu nanga ezali monene mingi. Église ezalaka na bakante. Eloko liboso na koyebisa église. Mais bino tout ça les la numéro moko, oye baza reconnu. Non, en fait, ezali organisation, moni na ba organisme nyonso to ya la canal olenge nango akobika. Mais na koyebisa ona bosolo, même nzambe na likolo pour apesa moto et mosala, il sait s'organiser lui-même na likolo, mpoye bakena kopesa moto mosala oye kobanda na esika songolo pe kosuga na esika songolo. Et alina makambo akoki kosala na oya akoki kosala te. Mais na lolenge na biso akobika na se et le organisme, il peut avoir des problèmes. Mais koloba lelo nazali na ka ya ndeko soni to na ndeko kakenza na kanisi ezali yango wana te. Nazali juste na posa ya Christo pour la libota na nzambe et non me positionner derrière les gens qui sont mes pères, qui sont des personnes que je dois respecter. Vous avez 4 églises de réveil. Nazali na 4 églises de réveil. Vous avez un rôle na 4 églises de réveil. Je fais mon rôle de pasteur, de prédicateur de la bonne nouvelle. Vous allez sur une assemblée ex-dodo kambato ex-sonika futa. En fait, quand j'ai reçu l'appel de Dieu, Dieu ne m'avait pas dit d'appartenir à Dodo ou à Sony. Dieu m'a appelé pour son peuple. Exactement, on ne refuse pas. Mais vous allez na oyo sala plateforme kwa ba muku na basala na ba deni. Na kanisi biso nyonso tout ko se rendre compte pas na nzambe par rapport à mission appelée ça. Papa Molière, urgence de problème qui dit ça caprito fallait reloko mayo samwe. Il y a vraiment souvenir aussi que l'ina na ba l'échec bango pe bazo sekanga bazo yembelanga ya tikalisima. Moi c'est ali koka mwana magorodo pe bazo yorke ferkinyam. Bisous bye. Je suis le pasteur, donc on a pasteur Kade Wumbu. Nazali mokambi ya Ecclesia Temple de la Grâce oyo ezali na Bigini na commune ya Lemba na avenue Jardin numéro 3C. Ma contribution biso tokai komema na part na libota na nzambe mpona mokili mobimba, c'était d'abord d'implorer la faveur de Dieu likolo ya libota na ye parce que c'est une maladie où il détruire ma botte à épelé et des gens qui passent voire même nos églises respectives n'arrivaient plus à se rassembler et où tout le monde qui a malade tout ça c'est de rester dans la face du Seigneur, d'implorer la faveur de Dieu pour que cette histoire s'éloigne afin que l'église ou les familles bazonga lisusu na ndenge bazali kobika. Avant la Covid, la vie se vivait comme vous le savez. La liberté à Kosala ou à Lingi. Et pendant la Covid, je crois que Bisonyo Sotozwa qui attitude moko à Kosala, moi l'olingue moko à Kobika. Et après, je crois que l'intelligence et Meki moi Kokola moi moke. Jusque là, nous gardons encore ma Kambouana, qui Kotozwa pendant la Covid parce qu'on a eu des mesures qu'on avait prises. Oui, c'est qui kozala na moi distance na bateau et qu'on se protéger, laver les mains et toutes ces choses là face aussi à Makambo Bonzambe, nous avons pu ajouter beaucoup de choses oyo et memi un peu moins sérieux mingi koleka na ba oyo bazala qui kozala lecture ndenge mosusu par rapport ya situation et jusqu'aujourd'hui. Avant c'était différent, pendant c'était différent et après c'est aussi différent. Conseil, je donnerai à peuple d'ensemble de croire en Dieu, de continuer à respecter ma mesure barrière où il est Pessami. Est-ce que dans ton église vous respectez les mesures barrières? Nous respectons cela. Parce que surtout il y a une caméra d'image. Nous respectons cela. Un mètre. Nous garder distance, tu portes un masque na biso, tu sokola kaboko na biso, kokuta ba lave mais ali liboso, mais tozo tia mingi elikia epai na nzambe qui n'a pas mesure barrière et ali malam, mais parce que vous savez aussi que quand vous mettez des masques toute la journée, vous risquez ce que l'État n'a pas pu dire, vous risquez d'avoir des problèmes de respiration parce que pema ya moto to kobika ya moto
Oxygène est important pour l'évolution du cerveau. Donc, ce qui a empêcher l'oxygène et les cas ébélés, la quantité normale, à connaître aussi un autre problème. Je ne suis pas du domaine, je suis juste un pasteur et puis un technicien, je suis un ingénieur, puis j'ai terminé à l'ISTA, mais seulement je me fais documenter. Natanga kanazwa occasion à kotanga pour la couille. Balobi Mikodo, presse en ligne avec Moller Chingala. Tous s'abonner massivement. Nga vie de loin. Na s'abonner, na Mikodo, presse en ligne. Ah, Moller Chingala. C'est très amusant et très mignon. Et Moller Chingala aux fantastique. Siècle, c'est pas appareil. Avant tout, quand on a makamamine, on a sala na itonga na yo. Papa, ozali pasteur oyebi mamboza koleka awa. On a tourné que avant et après, je savais pourquoi. Les locaux de Christ, les églises de réveil. Oza na kanini. Osala moi plateforme na yo, toza mutu ya kankenza, toza mutu soni kafuta. Mais quand on explique pourquoi c'est distraction comme ça il a dit vous les pasteurs. Na kanisi question zotu nanga ezali monene mingi. Église ezalaka na bakante. Mais bien tout ça il a un numéro mon corps, il va reconnu. Non, en fait, il y a une organisation, il y a un organisme qui est la canal ou l'engin à Kobika. Mais na koebi ça on a beau solo, même Nzambe na likolo pour appeler sa moto. Et Moussala, il sait s'organiser lui-même na likolo. Mpoye bakena bo pesa moto Moussala, oye kobanda na isika songolo pe kosugana isika songolo. Et alina makambo akoki kosala na oya akoki kosala te. Mais na lolenge na biso akobika na se et le code organisme, il peut avoir des problèmes. Mais koloba lelo nazali na kaya ya ndeko soni to na ndeko kakenza na kanisi ezali yango wana te. Nazali juste na posa ya Christo pour la libota na Nzambe et non me positionner derrière les gens qui sont mes pères, qui sont des personnes que je dois respecter. Vous avez 4 églises de réveil. Nazali na 4 églises de réveil. Vous avez un rôle dans 4 églises de réveil. Je fais mon rôle de pasteur, de prédicateur de la bonne nouvelle. Vous allez sur une assemblée ex-dodo Kambato, ex-Sonika Futa. En fait, quand j'ai reçu l'appel de Dieu, Dieu ne m'avait pas dit d'appartenir à Dodo ou à Sony. Dieu m'a appelé pour son peuple. Exactement, on ne refuse pas. Mais vous allez na oyo sala plateforme kwa ba muku na basala na ba deni. Na kanisi biso nyonso tout ko se rendre compte pas na Nzambe par rapport à mission appesa biso. Merci beaucoup papa. Toko ta sona profondeur te. Alors, pourquoi ni boza on etonga na moni ba bandero le mataki mo ba nos na ba. Oui, tozali na tango monene ni lulu monene to koleksa ya 7 semaines ya panacée, 7 semaines, 7 lundi. Donc chaque lundi, il y a un miracle que Dieu opère au milieu na Katia Libota na ye. Chaque lundi de 17h à 19h30 qui est intitulé Jésus-Christ m'a panacé. Et cette fois-ci, tu connais ça qui Nzambe asolola ki na biso to pika na atmosphère ya flamme. Donc voilà un peu si j'ai na biso to kolobela na tango ya panacé mais pona mokolo alelo toza ko banda na tango na biso ya adoration ba enseignement o eza ko concerner adoration. Voilà où tout ça. Un petit rappel pour l'adresse bato va éviter. Avenue Jardin numéro 3C, quartier Kenny Rigini, arrêt Triangle Campus, Sokio Komiwana, au conseil message un message nazo senga na libota na Nzambe, to bakisa kondima. On a écouté beaucoup de messages par rapport à la Covid, qui parfois extra-biblique, parfois non-biblique, parfois manque de connaissance, mais la ligne libota na Nzambe est fixé encore regard et pas à Christ. C'est lui, le consommateur de notre foi, c'est lui, le sujet de notre prière. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse. C'est à moi de